Alors, vraiment, tous dans la calme, mais tout le monde en confrontation, à n'importe quel moment, tu bâtons, on se dévoiler. Mais tu ne connais pas si tu koloba makamusika siko yabo. Pour nanga naza comment la makamio sur lobby, ils allaient soit réellement za kozan akoye bazana ignorance et ignorance et bomisaka ou bien soit réellement ayebi makamoza koloba alors aza ko servir régime. Ce qui total par exemple comparaison dans la il y a démocratie, abi qui na totalement exemple la poto, ba opposant na bato bazali par exemple na pouvoir, ba yokanaka, ba vandaka ainsi de suite, ba solaka malembe ainsi de suite bona boye. À comparer à la situation de biso eza na Congo, alors azana libungi na yebite soki mutona ayekola ou bien azana vraiment la ignorance. Ce qui otali réellement démocratie na poto. Bango si ba vanisa makam na démocratie na bango, ba si ba tia ba makamoma ba pali si na bango nini ba ko traiter ba faire na bango. Oppression ezalité, ezali vraiment cas tellement différent na Congo to na régime eza oppressif eza ko boma batu. Donc comparaison wana vraiment na monité na otiango atiango vraiment soza muto ya mayele soza muto ya boania. Oyo tozali na faire que toza opprimé. Justice ezalité. Donc motonyo surtout o aza koya na le lenge o ya que ko supporter régime wana oppressif et réellement to accepter en côté. Bon alors moka basi ba traiter comme quelqu'un azolinga ko sala infiltration. Moka ça la liberté naie, c'est vrai. Soit à servir peuple naie congolais, à la nzela peuple congolais ndenge sengeli, soit à la nzela ya batu baza oppresseur à servir régime naie, ben d'accord. Liberté naie a kende kuna ko servir Kabila ici kazali ou bien ça la mouvement naie que nali ko servir Kabila. Mais tant azo ko ya siko na ndenge infiltration, to moni ke za ndenge infiltration, to ko bimisa ye polele. Yé de laquelle que soit mutu soit oya na sima aza na lolengi wana oya ko s'infiltrer to ko bimisa ye polele et puis ba na mboka ba ko sala o na ndenge mamoni parce que so ba kebisio ozo kate ba kebisio ozo kate finalement bon on récolter oyo yo za ko semer. Ba to soki ba ko mena tango ya kanda iseli ba ko bana ko beta yo. Pour nous se respecter, kende ko kumisa Kabila ici ka nous kumisa Kabila sala obino boni ko opprimer peuple congolais bo sala mais tant on banu ya nyamu ozo ba $15,000 soki pa Kabila soki pa na défi o ya ko pesa pa iboye o ke ne pa iboye o sala ba ni iboye ba cotisation ba blo mo ya lokuta o ko sa ko pesa donc ba blo ndenge wana donc ezali vraiment mawa mingi. Alors to banga raté ba débat to banga raté surtout vraiment le radio le solo musana nango za kitoko to tika muto ya na ba idée na été tout ça ba résistant. Nous devons montrer la différence. Parce que mboka le lobby biso ne tozala wana tant tozala na mboka na raisonnement tozala yango démocratie tokondima muto kwa na idée na ye to sokolio makanisi na so zali ya mabe pour na o servir mboka na yo. Merci mingi na pesi bino maloba et votre papa na biso kalala muzadi yesolo to lekepa ndeko na biso Zoé Joël to pesi maloba 5 minutes na yo. OK, merci mingi pour na opesa maloba na opesa ba news to les cas qui n'ont pas bazar Hollanda tout ça bon na landine de ko ya kotuana oyo sugi na Irlande oyo ya développé ba mambo belé papa na olobake tout d'abord on remercie tout d'abord nandengo sali nandengo au miki kozwa ba témoignage belé ya makambelika en tout cas ça de manière très professionnelle en tout cas on remercie au mingi zablo moto mona on peut rarement na ba radio na biso news to ya liawa tout monde en rarement en tout cas au sein le mot vraiment ya bien donc fungoli batolio mituna boina bodo kozui dans quelques minutes donc zo ba information nyonso omoni papa mutwana abandeki koloba bien mais na suka ami bimisi asali vraiment zangi contrôle ne permettre kisko a monani mbala moko alors tant a monani mbala moko à tout le monde qui soutient na été. Tout le monde aussi il fallait qu'on kate mbalamo parce que tout ça la erreur na tout ça la kizaki ndeni papa wana Tshisekedi to zala kaka koloba mabe na ye to zala kaka komuna ka ba côté mabe na ye biso nyoso to yebi kaza parfaite mais siko to lobi ke to tika nanu komuna pe mabe to tia siko yo côté ya malamu oyo ko permettre biso to kende tout ça la quand même effort to ne to bandi bolelo. Peut-être avant tout comme déjà dans 2 ou 3e mois, il faut tout banda déjà koyeba et le koni ni biso tout ça parce que peuple congolais nyonso place où tous ali il faut tous engagement et le point et ça pour na yemo côté et ça pour biso tout ça la nini tout benga bana diaba ba coup de fil les salama pour na ba roulement tout bengi déjà il faut que tout yeba parce que tout benga alors tant ba tande ngona bazoya papa batika la biso tenter yemo papa c'est que des temps pesa ki discours kuna ba lekisa même pas na RTNC
balekisa te na kotanga kaka na chet mutu moko pa komi yango ke balekisa même pas na RTNC topesa bango chance te parce que baza kobimaka soki baza ebele toyeba bango kaka ndenge baza koloba yango eloko na ngaki na loba na koza ko 5 minutes ko teza trop yango na loba ke ba erreur biso pe to salaki ya koloba mabe ya mutu wana te siko to moni ke to komi beza na ligne droite o komi ya biso donc ba chance na biso siko to kosala ke on soki ligne droite to errater ndeko na biso to komi pesa sous excuse te pour mboka na biso ba okabulango plan ekozala ndi wana nazongisi bino malo eboto papa na biso wana ezalaki intervention na yo tokeye pa ndeko na biso papi boy topesi yo 5 minutes na yo nde toyibi yo maloba eboto ndeko na biso papi boy topesi yo maloba soki ozali wana te toleki mpamba te po tozonga lisusu te alo ya solo tomoni ndeko na biso azali wana te soki akangi micro na ye tokende nanu epai ya papa na biso Isaac Mbele topesa ye 5 minutes nde tozongi epai ya mama Chantal Nkoshi. Oh papa desbe merci mingi bon omoni batwa boyi bazo pesa biso ba mwa kanda na ebite soki ndeni na mususu azo koma wana soki belle soki topesi yo maloba soki ozali wana na sepeli mingi na ko zwa maloba na sengaki yango mwa kala me bandeko na ngai toza na kati ya bobungi makasi il faut kolandela keloko na ebandeli tangu yo landeli eloko na ebandeli nde suka nango yo koyeba tina eloko ezali mais soki na ebandeli yo landeli te mo comprendre na suka ezali te nalobelaki bino awa ba oyo nyonso bazwa babatemi ya basango na ya bamindele ya bapelo bakobomana mpona bisengo ya mokili bakopesa biloko ya mokili valer tala bandeko bakoti awa buzoba balobi tala papo akotaki awa mpona kokritike nzambe bakoko me nalobelaki ye deja avant baabraham ntango baabraham bazalaki bakoko na biso mpe bazalaki ulia sosola nanu kozongela bakoko na biso ya abraham banda kosambela nani ya comprendre te me mutu oyo bozwa kobenga nanu esclave mutu aye koedike yo en tant qu'esclave akolaki so nzambe te mpo ye moko ayebi ye nanu nzambe wana te aolaki so nini ayende kokanga yo singa ye koaliene yo mundele lelo yo kolata na biso koloba na biso kosambela na biso etamboli na biso nyonso eza par rapport à l'homme blanc yango wana soko yebi yango wana nde balobi oza intégré te oza développé na neti na kala na kisasa bazoloba so mwana azoloba français malamu na classe balobi ah ce garçon là il est intelligent il parle bien français comment la kisabi solo kola français c'est intelligence nzoka nde français ezali moyen de communication donc pona ko communiquer na muto ayebi langue na yo to utiliser langue wana donc soko lo bango bien ngano intelligente ezaka lo kwa mtaloba Kiswahili bien lo ba kiluba bien donc mundele a dévié biso sens ya vie na makambu tout et l'obité qu'il faut à la Bouddha Congo te mais il faut yeba source na yo esika nini yo outil nini faut na sala pona zonga place to outil soki osali yango te oko trahir Congo na monaki papa lo biawa o Masekedi asali boy Masekedi ali ambongo te ba prophète baloba mikolo ekomi na suka reni ya mundele ekomi na suka ezalaki likambu ya tango tofandi ya kosufrir ezalaki tana biso sikoyo ekomi tana bango eba banda souffrance donc Masekedi soka aboya makambo wana akozala lokwa pont na biso tokota mbala moko na bénédiction na biso mais soki ye mpe Masekedi ndenge ya mesana makambo na ye akokota baaventure okomona kaka ke akokufa na kombo ya nzambe bakoko akombo mfumuki mbango biso tozoluka moto oyo akoya na motema ya bonzambe ya bakoko oyo akoya kobongisa mboka wana na ndenge ya solo na ndenge ya makambo ya mindele te oyo nyonso akoyela biso bible bokanga dati ya lelo akoyela biso magie mosusu ya mindele matondo papa eboto papa na biso Masekedi akokufa jamais akozala toujours ndenge olobi tokende epai ya papa na biso Isaac olandi ndeko na biso alobi toujours Masekedi andima toujours nyonso wana eboto. Merci papa moni to bandaki lisolo banda e bandeli vraiment to sepelaki na ndenge osali musala po les ondi vraiment lelo ebimi na poisa ndenge elobamaka
moyen ba reprocher yo na ndenge batata mususu bazolo ba wana soki babele wana bazo reprocher wana ezate bon osali musala ya bwanya osali musala na yo ndenge esengeli osala longona pona yango kolemba te l'un ou l'autre jour le foot na yo ekozala même aonase même na mokili ya nzambe okozwa le foot na yo muntu alobi na Belgique vraiment na muntu ya Netherlands soki wapi wana na ebite soki réaction na bango ezali ndenge nini obi to soki bazomona ou bien soki batindi bango bokende koloba kaka tika baloba ayebi très bien que effectivement ba mbeba nyonso wana batu nyonso bazaki na bango mais événement uti ko selema le 9 na Bruxelles na isika ya vandi batu balobi ok tout ça ba mbeba nyonso wana to sanga ndeko bundi abakongoli balobi sikoyo to longola ba oya boy to sangana esika moko to bunda pona mboka batu basangani pona mboka mais rencontre oya zolinga batu diaspora ba se rencontrer ezal o wapi bakenda kukutana ndako na ye bakenda kukutana na kabila ou bien ça et rencontre marque nini wazolingela yango wana nde vraiment batu andengo wana boya kana bino to yoka kabino po eza démocratie bozo ko apprendre biso mais boye bakalere bozoloba botala ka pena mboka esika oyo tozolobela ezali ndenge nini vraiment période oyo ezali période ya koloba n'importe quoi à n'importe quand objectif na biso ezali kanambe alungwa d'autres choses on va voir ça après oyo nyonso bozo linga wana tokotala ngo sima ande Tshisekedi yango pe amoni passe bo chaye ba mikumba ebele me oyo ya malamu oyo bozo linga oyo bobimisi andehor ya ye nani bozo yana yete mais bozo loba na ekaka mais finalement nde to boy distraction wana pour cette fois-ci bo bomba na ba distraction na bino wana objectif na biso alungwa soki kanamba alungwe boyena ba makambo na biso wana to ko bongisa entre biso na biso bana mboka na ko monopoliser parole te batu baza mwa mingi na tiki pe maloba baninga mpe mususu baloba eboto toleki na lombango topesa papa mama na biso Chantal Nkoshi lisusu ya ye mwalo 5 ya pasola mpoke adusula eboto papa Diana vraiment merci mingi na oyo nyonso tolobi na poko lelo mais eloko na ko lobela bandeko na biso nyonso o baza kolanda biso na radio ezali boye omoni c'est vrai que batu mingi bazara na bango suna bolingwa mboka wana te ebele pende baza na baza o babenga ba désespérant baza lisusu na espoir te que un jour bakoki komona eloko malamu na miso na bango c'est raison pour laquelle bazali vraiment tobenga ka bazali vraiment confiné bazali kosuka bakomi na suka alors croyant que pona bango suka na bango ezalaki Joseph Kabila nzokande bazaki komikosa Kanambe doit dégager et il dégage déjà bokotika na soni parce que maya miso o ba mama congolaise ba bimisi o bana na biso baza ko bimisa lelo nzambe aza koyoka yango tolobi ke candidat na biso ezali Etienne Tshisekedi mususu azali te pona mama soki mwana soki papa o bela aza ko komela biso alobi ke radio radio du soleil ezali radio bazoba maman je vais t'informer pour ton information parce que ozali Olanda ngai nazali journaliste ya formation. Moi, je suis parti avec Kanambe à San City pour, disons, les négociations de notre pays. J'ai vu que rien n'avait marché. Et moi, j'ai vu à l'œil nu les Rwandais, autrement appelés les Banyamulenge. Et ces petits-là qu'on a hébergés par Museveni, qu'on a hébergés par Kagame, vous dites que c'est un Congolais. Et nous qui sommes restés longtemps sur Momulenge, vous dites que nous sommes des Rwandais. Nous allons nous battre pour ce pays. Ceux qui placent aux alliés maman on a ébi suyo ba maman bazo kata mabele na Rwanda na disons na Kivu o ba bomi o baza ko violer ceux qui aux alliés congolais ya solo tu n'as même pas le droit ya kwa makambozo ba pona oki ko pamela yo parce que je te connais pas peut-être aux alliés rwandaise ozo commence aux alliés no pe mutu oyo ozo li ambongo ya Kabila. J'ai quitté Congo depuis 2002 et on a moniqué ma cambo marché na mboka oyo et depuis là na tia makolo nanga suna mboka te na lo ba été ti mokolo gouvernement ya sole au kota oyo congolais au kota na place pour na mona yango et puis na confirmer yango alors boti kabisali la bozo sala wana toponi Tshisekedi ba papa on bazo kota na balo ba non ezali démocratie muto na droit pour na muto ya lingi démocratie nde tozo luka ceux qui te commettent la place ya démocratie je ne pense pas que ceux qui démocratie za na mboka to kende ko kolokota une tierce personne ozali citoyen mboka te to placer na nini na hiérarchie ya mboka parce que ezali démocratie vraiment to koma mayele to fongola miso na biso to yeba eloko ni biso to lingi
nangonga oyo tolingi vraiment que oyo nyonso abengami congolais ya solo atelema aloba mpo na mboka na ye parce que maloba ezali na pouvoir oyo nyonso balobi wana ezali nul sans effet parce que moto moko te ayoki mpe bango aza te soki baza bato ya mokia bakende kolia mbongo ya mokia ngai parce que naza wana lia mbongo ya mokia te bapara na ngai na mboka balia mbongo ya mokia te alors bana biso mpe balia mbongo na ye te soki aza na baentreprise na ye asala yango na bato na ye mais atika kodistraire biso nous allons jusqu'au bout et tokomi presque na suka tozo bunda avec vraiment justice cause na biso ezali juste mpe nzambe azomona yango touti mosika bakopesa biso leso ya démocratie te bakomoralize biso awa te parce que biso toyebi Tshisekedi toyebi ke abanda na Mobutu toyebi ke comportement bakongolais na époque ya Mobutu ezalaki ndenge nini mais lelo toza les mêmes congolais te conscience eza kochanger malembe comme ici efongwami déjà alors avançons tolingi biso surtout avancer on va plus encore reculer parce que bah né Mobutu c'est le Mobutu que vous me parlez aujourd'hui n'est même pas en vie alors tout tika makambo wana tout soutenir oyo a yebi ba histoire mboka tango to replacer a kopesa biso conseil parce que tu sais que c'est un vieux effectivement relève pe ba mususu bakoya mais tolingi to pona kaka ye mususu te pona vraiment ba oyo ba koti lelo ba lobi bola mu pona mboka Congo nzambe apambola bino pe apesa bino susu buanya ce qui est monsieur et yebo koti lobi makamba kito papa diana en tout cas na ko senga yo oyebi ke radio na biso ezali radio ya lutte pour la libération ya mboka Congo alors ce qui muto akoti abandi ko awa so batindi e pa kanambe batindi e pa ya mokia aye po banda ko ba bêtise 2 minutes c'est belé même pas seconde kataye parce que oyebi yango alors kolinga te biso peto bape komi kolabo oza kolabo te biso nso ya kati ya radio tosala radio toza pona liti ya mboka na biso et pona libération mboka na biso soki muto akoti awa toyebi ke sujet ezalaki clair moki aza moyibi aza escroc bafingi nyonso et preuve ezali ke tomoni biso bakangi batie bakaka na bamindele alors il n'y a rien encore à commenter là-dessus tokende toloba makambo ya kitoko pona Tshisekedi aza oyo biso tolingi c'est le moment kuna na Kinshasa bazo yindisa na ba propagande na bango ya PPRD biso pe sukoyo to valoriser to signaler bamboko bandeko na biso bazana Kinshasa bazana kati ya libulu bazo comprendre makambo te pas c'est l'équilibre bango ba comment le peuple congolais oya surtout ba kino ba comment na bango ba naïve alors biso tozana musika wa balanda ka biso to yebisa bango vérité lelo bazo pesa bango lipa ba yeba kosio ba pesio sa role po ofote kabila ba pesio lipa moko papa nzale kosila te ata ba pesio yo mais koko na mboka ba pesio lipa wana te tango yo kozwa lipa wana kokoka na jamais kokabola ngo po famille na bazwa lipa wana alors tokeba ba mindele bazo pela biso o ezali chance asuka bon ça les sous erreur vraiment papa Diana pour na nyonso na pesio vraiment merci pour l'émission à lelo mbala sima ceux qui muto akoti yo bela finga biso to bazoba na pesio merci yo muto amayele yo muto abwanya ozo finga radio na biso radio bazoba meyeba keno tozo kanga moko tokokanga yo ata lelo zabela lobi oro koma pe ceux qui mourent tokokanga kaka ndeki tokangi pe mokia tokokanga ba mususu eboto ipa bozwami eboto mama na biso Chantal Nkoshi itoleki ilombango epaya les grands dépositaires Odon Pambu nde tokokende epaya mama na biso igetsa kokanga liboke eboto Odon Pambu. Merci DCB bandeko si balobi tout on a passé mon cas bo l'exemple batang na binute boyebi batumsu ba wana batubiye tanto tonga ya moyibi batubiye tonga ya escroquerie olingo lingata ko escroquer kaka donc ala to comprendre to China na pa desivena no belo komombo na ina pesa conseil na mama na biso wazo komana net bona tanga komoneza te par respect ofingi mama Chantal Nkoshi na bani mama Chantal aleki apesio niveau de titre na ye na place aleka mais tant ba okomena yo soza femme ménagère soza nani oyebi kofinga me okoka koloba ti soza nani omoni na pia conseil mon boy baninga so omoni mai ngani ba congolais boy ba kiza na tina bo finga baninga te pozo mona ye boye biete eza bien te yo ma mukongo zo beba yango soko muntu azali adie mo akapila ke nekoli yango kuna pona Congo biso ba ninga na potwa mais ninga bazo trouver même mapa au tshana munoko te munoko kauki même koka opana ye comme Lix alors so balo bapona Congo kolinga te ke yo mto vandino na ndako ya housing ba ofutela yo olia kama ngoya kozoya ko tcha munoko na eza bilo mwa mabe to vivre bilo ko na mboka nso bafuta biso la société mais a toujours wango mais to ni pe un jour to ke ne ko vivre wango kuna na king ke batwa comme moi bien to za la tête toujours baba n'importe quoi alors pour finir DCV
na beloko moko papa DSV na biso eloko moko ya bien oyo chango na mutu na yo papa tango mutu abotaka mwana azaka mwana na ye tanga komi libanda leta komi kofuta mwana na komi mwana ya bato nyonso radio oyo eza ya yo papa mais radio oyo esimbami na bato bayaka awa kotia liloba na bango pe parce que batiaka radio ka mais tobosana te osalaka radio ezali radio ya résistance avant mutu aloba na kati ya radio ke botikela bato baya koloba na kati ya radio il faut comprendre ezali radio ya chrétienté ezali radio ya résistance bako-résister na mututu oyo akoki koloba contre bacombattant ou contre baopposant. Alors soki azali le non traité azali la bienvenue ou le bienvenu te na kati ya radio. Alors lilobo nga nakoki koloba comme radio eza ya résistance bato baintervenant bayoka bien oyo eza radio ya résistance zela soki comme bathème ya social ou bien basola sa nzete ezokipe mboka te yaka kokota loba ma n'importe quoi. Mais soki yedi makambo ya mboka kwa kotombola biso ba moka te otombola biso ba kingandi te parce que Congo eza na souffrance tozali très bien to peut ovana na biso mais soki to loba boye ngaso na kangi Skype na fa na ngeke na ngawa na zui moi sans alcool na tina mopanzi mais alambenga monteke na beti bibumevimbi na lali mais tant tozo loba boye c'est pour bato bana Congo ba se sauver. Alors boye kana ba raisonnement te ozo ko amboye bato na makambo ou bien mbonga social et pesa ni ba trouble te bien mbonga ba femme celle pierre no ba trouble te bien mbonga ba homme celle pierre no ba trouble te so bazala et boto DSV na zone simalo. Merci papa nabiso odon pambo ya solo to keina no epai ya mama nabiso iget to yokana no intervention na ye mama nabiso iget to pesio maloba oloba intervention na yo soki na sima papa nabiso Roger Kachama to kozongela o lisusu pona kopesa sango ya mawa. Merci to yokana no intervention mama iget. Eboto papa nabiso diana sulu futu de vous pertale likambo ya somo tolobi na poko mwalelo etali pasteur nabiso esengeli basana nzambe bazali koya ko poser candidature pona kozwa bokondi na kati na mboka Congo zali mabete mais d'un côté mosai na nzambe bi lobi ete chercher premièrement le royaume des cieux yo mosa na nzambe rone ali ko bongo lisaba paye baya paina na nzambe yo ko luka batsa yo président OK osana nini kuna bapa na ngai yango nzambe recommander biso ko ela bokonza yase balobi basala nzambe bawela bokonzi na likolo tous les pasteurs banana nuko wela ba brebi na nzambe balia maloba na nzamba molimo babongola masumu esila ndi nzamba konte yo ko wela kolongola kanambe yo remplacer sika wana mosana nzambe na yebi tozo na posa nini 1000 euros to 2000 $15,000 to 100,000 oyo ko na gloire na nzambe ata mokete basai na nzambe tozonga katikati na Biblia tolando Bible lobi na soki chercher premièrement yo banana ko luka bokonza likolo banda ko tala bomo ina yo soki lisumu elongwe banda ko tala bomo ina yo lokuta zubanda ko tala bomo ina yo makambo passer sosali na yo esika soki likati na yo te sauver nanu molimo na yo ken nzoto pourquoi pamba te nzoto ekopola ekozonga na mabele ata kokoti président okomi na kata poste wana osobilamba ndenge na ndenge mokolo kokufokeleka na veste bo moko na nzoto nyonso ekotikala mais siko molimo elongwaki mpo nzoto wana ekauka totiango na kata serke ekisika nini tala esika basala nzambe bazali katikati na libanda ya makambo ya Biblia tozonga na makomi na nzambe chercher premièrement le royaume des cieux. Et puis nous se pesa mela bino Bible sa loba yango mbongo ko pesa melo libale ko pesa mela yo nyonso ko pesa mela yo mais to zawa basa na nzambe que Dieu vous bénisse à vous la parole de DSV et boto ya solo. Merci et boto vraiment to komi na suka émission na biso ezali malamu to kenna ne pa ndeko na biso Roger to pesio 2 minutes to kei pa chancelier 2 minutes nde to clôturer masolo na biso pambate to komi vraiment na suka Roger Kachama to pesio 2 minutes. Merci DSV. Et là on a l'ingénieur beta c'était moi mukie DSV data lelo kanga yango na makambo na koyebisa yo lelo omoni na bino na media ndenge boza na media bato e bazali na audiovisuel bato baza na télévision tout wana o ezaka ba interview bozo tambola na ba micro bozo sola na batu na yebisi yo DSV makambo yo après quand en novembre awa bokomona ndenge kokoma oyo zomona na ba radio zo yoka eza mukie parce que tozomona na bango te toza pembeni te. Moi je te demande que une chose sala émission to vanda na ba kiti na batandengwana
na yebisio DSV oko regretter studio na yo eko beba eko panzana wana zo yebisa yo ya solo parce que vous ne comprenez pas niveau oyo batu ba komi nango na makamba Congo Tshisekedi wana baboya kota azonga na mboka na ye na Congo akita te bino boya yebisa biso ya démocratie ya nini démocratie ya kwanga na tufi Mukolo mboka abimi kuna atamboli azali opposant premier opposant na mboka wana pesi candidature na ye na présidence azako zonga auti voyage azozonga bolo bana ya kitate bino bozo la biso na ba notion ya ba démocratie na kati ya ba radio c'est quoi cette histoire yango na FCO DSV kanga malobo lelo élection ekozala te toyebi yango bien ekozala ngote mais biso tozo mema bango mayele na bango place ekoma na suka mais mayele on attend ekoma na suka yeba ke Kinshasa wana ekopela ba interview oyo tokozela bato oyo baroya banoya oyo sabiso baloba te o Kabila za boye ote tozalaka boye tozalaka motema pio tozalaka boye tobunda na biso te tokozela bato wana na ba interview na ba nini nyonso ba site to mona bango monatanga ba komola ngala te pona sala ba publicité te na ba site nyonso tout mona bango journaliste bazo tuna ye question a tout le monde question à l'obi bobeti wera bobeti bozo beta batu bino wa résistant musala mino beta batu on lui repose la même question balobi na ye batu wana tang bazo boma bazo violer bazo sala boy bino bozo sepela nango na muto babeti gifle ya pamba babeti gifle na matama bomoni yango mabe mais pourquoi tangu batu wana baboma ka bino bolobela yango te bino ba journaliste bolobela yango te mais boroya ko lobela na micro ezoleka live pona kotuna nde babetaki wera nde babetaki intel mais pourquoi bokolo lobate bolobi non toza contenté na ndenge bazo bomela biso basi ndenge bazo la biso basi kuna bazo violer bango ndenge bazo sala makamebele kuna bolo ba yango te donc yango na to biso place makambo tozo mona makambo yo DSV kanga data lelo donc soki ba interview bandozala live il y aura des gens oyo bako perdre ba sang sans le savoir bakoyeba te que non congolais asa komi nyama pona mboka na ye merci na zone solo malo eboto papa na biso toleki na lombangu et papa na lisé topesi 2 minutes na epa mate vraiment à côté de biso na suka mais toyambie kaka poto yokae ata na minute muke eboto merci mingi papa DSV kopesa nga maloba na boya ki ko kota na landi penza bande ko meba intervenir vraiment eza eloko mwa kitoko mingi bandeko eloko moto baka ke mboka eza kokende c'est le moment où jamais to meka un peu pour sensibiliser bato baza na Congo ba voter utile enfin que mboka ezongela biso vraiment na sepeli na intervention ya mingi ya bato o nyonso baleki awa malheureusement ba faute pe bazalaki mais to landa bango te to sensibiliser bato vraiment to sa mboka wana epai ya bana mboka oyo ezali bakongolais mboka ezali kokende biso nyonso tozomona tant que Congo ekovanda na kimia te kuna tant que bapasi ekozala biso mpe ana poto basituation na biso ebonga te po ntango nyonso Western Union mais soki mboka ekomi un état de droit moi je crois que tozala aussi libre libanda awa liberté na biso ekodépendre plus na sort oyo Congo ezali kozela yango wana nde nalobi bandeko na bato sensibiliser bato bavote utile soki élection ekozala vraiment nasepeli na bandeko nyonso d'intervention nzambe abatela Congo merci beaucoup. Merci papa Nabiso chancelier papa na Lisé maman Chantal Nkoshi Odon Pambu Roger Kachama papa Isaac Mbele bandeko nyonso oyo bakotela kibiso oyo bakombo na zangi kotanga vraiment kimia ya nzambe ezala kati na bino.